Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Toujours mis la gare centrale échangée comme place de la gare. On comprend la révolution moderne, on a belé, tout ça à Poanine, tout ça parce que le gouverneur de la ville province de Kinshasa, moi Mboka Jantini Ngobila Mbaka, je crois depuis lundi dans la soirée que motomoko te akabela le sous bandeko to benga ba cheki ba enfant de la rimbongo muta pesa bango mbongo te. C'est vraie décision na gouverneur et tungisi bandeko belé ba so akanisi mbongo na zo kabanga moko ndenge ni yofo pekisa ngango. Est-ce qu'il fallait pas que ça va mesure d'encadrement pour na bana wana au lieu ko pekisa bango bazwa rambonga bato yango wana même biso awa na gare centrale siko bandeko na bazaka mo ebele awa mona bandeko mususu benga enfant de la riba ba sala mo musala na bango. Bamusu baza kosukola ba véhicule, je vois Europe sur l'accepter ba kosukola ba véhicule. Bamusu baza sala musala muke l'essentiel que muto azata moi 100 fois ko vivre bamusu baza tia assurage, bamusu baza sala bopeto, parce que musala ebele ebele mais to kuta na bango. To luka nous to comprendre décision ya gouverneur ya ko interdire batu. Ba pesa bango mbongo, bango ba yambi yango ndenge ni parce que bolanda ki okuru ya ba mission na biso to sala na semaine to telemilaki likambwana. Gouverneur yo ko za mokano ya encadrement na bango, mais ko pekisa mutu. Ko kaba, ça geste de bonne foi. Yo opekisa yango ndenge ça dit dépend na mbongo na nga na poche na okabela mwana mbano nini yo kozala soki nga na pesi mutu okanga mutu wana aza objet ya poursuite judiciaire okofunda na nini bomonaka l'autre fois tango bandaka likamba vagabond totunaka major porte-parole de la police de la ville de Kinshasa vagabondage infraction nango ezala nini bapesaki ba explication bapesaki mais bino moko bojujaki quintessence ya ba propos na ye pe bojujaki nature na motif oyo epusaki bango bazwa décision wana mbalo lisusu bazongeli na interdiction ya ko pekisa na citoyen congolais ba kabela bango te. Je me dis c'est ça ba congolais bongo bandeko ya ba expatrié batambolaka na butu. Gouverneur yo mesure ni nos yeux encadrement ya décision na yo. Est-ce que na ba 1 heure na ba 2 heures bandeko ba vanda côté za bandeko ba za ba Nations Unies bandeko ba yeko investir na mboka tango ba kabela bana na oyo bandeni ke ba kabeli bango. Poursuite nango ekozala nini? Yango to kuta na bandeko sur la gare centrale, ndeko kombo nani? Kombo nanga Fortina. Ndeko Fortina, to iboza à peu près na âge nini? Naza moi en 1988, nabotama le 12 avril. Le 12 avril, vous comprendre, ndeko na 31 ans. 31 ans lelo. Okomi na balabala depuis mbula nini? Depuis âge à 8 ans. Bandeko, bomoni niveau ya passe yango. Siko ndeko aza na 31 ans, akomi na balabala depuis âge, c'est-à-dire ça 23 ans na libanda. 23 ans za ovana ndako ba parate. Awa siko na libanda. Avant to komana ba condition nini pour ça ko ya na libanda. Bon, ba condition pour ça na libanda, boski zena longano chapeau. Ba condition pour ça na libanda. Eza ba conjoncture ya liboso ya mboka ya mibale pe ya palais. Ba conjoncture logola ba moyen de vivre, ba moyen scolaire. Naza pe mwana na utena maboka ba parents, papa kufa ina nte maman kufa gite baza en vie. Ti lelo. Papa kufa na minute on est de Zaboé, mon père est déjà mort, mais mon mère était en vie. Mais na âge à 8 ans na tanga un peu classe ndé moi na toi tangaka. Na tangi na Kimbangiste, na commune. Na commune na Bumbu na tangi na Kimbangiste deuxième primaire. Na yo kende mbinza na ipen na tangi na complexe scolaire contre les a privés. Na tanga ki 3e, 4e, 5e ndé ba normalie komi goya na niveau ya mboka pe niveau ya famille ezo simba soutien entre papa na maman ndo moni tanke na zala pe mobali na ndimaki na kimanda kuna biso na uniforme na bakaye tina se retrouver na ville. Et là, comme ça, c'est important dans les cambo ezali. Tant on est quoi outil na ndako. Pour na bateau ba éviter kuntwala, c'est parmi ba école oyo sala kombo na kwa wana ya ipen, ba école moko ezali ba école de référence dans marine, ba école moko de référence formation za kitoko. Et là, ça passe tant on outil na ndako a komi na balabala. Et yambeli wana ba yambaka ondenge nozaki sujet à tabac, ça dit parce que beta chaque fois na bateau okutaki beaucoup à âge mais bazana expérience à koumela na balabala parce que beta yo parce que tindo parce que botolo biloko to ba yambaki ondenge ba yambaki ngana uniforme na kuta na koyaka na victoire na rond-point victoire ndena yeko kuta na ba o baza déjà ba plus ancien na ngai bazwaki nga sac
bazwanga faire même na ba uniforme na catch. Bon, ce ne balobaki ata bosa 10 boni bobo mamutu moko pe ate ça c'est moi no pe moi seconde moi bon moi na 8 ans moi un peu français pe na munoko ba comprendre moi no te bo em suba ko ya ko lukelo lobby pas ba parents na e te zong c'est la coupé pe c'est lamba moi lamba na vandi lobby pe ba parents ba été lobby kuna ba été comme so comme ko vivre na bango oyo kuti kende boye somba boye sala boye yiba boye HP zopusana si lelo na se retrouver ndongo lobi 33 ans 31 ans nazabe père de 4 enfants kana fio bana zela tozokoma abato koma likamba gouverneur on a père de 4 enfants bana bazali na futelaka ndako wana te mpe bana mibale na wana baondako moko mibale baza pa bamama na bango moko aza na kitambo moko aza na kankokolo nabotana mwana soda moko ala na kankokolo mwasi na mosu nabotana aza na kitambo basi mwasi moko nazala nde na ndako na bana mibale me naboti lokwa na 3 femmes 4 enfants. Je crois que courage nanga moko nde natika ndako mama azali papa azali ti papa ekokufa bayaka nde koinforme nga na vie ya kifazer ke papa akufi mpona ni konsorti ya ndako esenga ekoka su te niveau ya tiki na ndo tanga moyen de kovivre bon ya moto kota na décision ya gouverneur nalingi oyebisa biso omoni olobi ntango oyaki babotoli basali nini bato bazangaka te babutu na oyo ya liboso adi olala soko yaki lokwa lelo vendredi olala butu ya lelo vendredi tokomi samedi olala butu ya samedi dimanche lundi babutu na misato ya liboso na balabala leka nde nalala na victoire esepasaka mabe makasi natika na cicatrice bazikisanga moto cicatrice oyo eza ya moto ya chasse mpo naza lokola recri oyo babenganaki soda oye sika volonté soda ya sika bon mutu na mutu akoya na sentiment na ye ya kosalela mpo bakoliso esprit eyaki kosatandake no nakotanaki mpe na bave oyo ya mabe te oyo balakisa yanga mpe lelo ezanga fortuna bon siko fortuna lelo oyo oza parent de 4 enfants fortuna oyo outi kobeta ezali mwa moke restitution ya passé na yo ndenge outaki na balabala ndenge outaki na ndako oye na balabala 23 ans yango oyo lelo père de 4 enfants lelo père de 4 enfants oza kaka shege te oza susu na balabala tokomi kovanda na ndako osalaka nini mosala nini osalaka mpo te bana wana bavivre bon nazalaki koluka mbongo na bane pasio wana nyonso na ndo luka mbongo kaka ndenge garso alukaka mwana memela ngai kotiela ngai mesa na depo papa kabela ngai na nzala sans wana na ndo luka mbongo na sans wana tellement bayaya mpe oyo nakutanaki na bango lokola baya Patrick Mangala président na ngai lokola baya Babili Tozo baya Pichu Mongengo bazala mpe bave oyo tokutaki na vie ya kishege me bazalaki bave moko boye bandola na mingi mokanda mingi papier shege akufi baluka balandela ata leta pesi biso eloko tata mwa cercueil tokokunda shege nde tozalaki penepene na bango yango moni toyaki kose retrouve bakantonne na 2006 1+4 fin ya 1+4 on se retrouve bakantonnier toyo se retrouve bakantonne excellence Kimbembe Mazunga basalutation papa esika ozali oyo tikela biso lobaka eza idéologie yango mpe toza tozobokolela bana malgré moi conjoncti mais tozokoma kaka mais na 2006 na se retrouve comme cantonné ya balabala ya ville avant batonga nouvelle boulevard oyo pa bachinois ancien boulevard biso deya na 2006 tobandaki kokomba balabala Kimbembe moto engagaki Kimbembe moto wana azalaki gouverneur ya ville ya Kinshasa biso te comme matriculé na hôtel de ville atalaki temporairement comme batemporaire bana effectif bozala ata 120 personnes bokombaka chaque samedi boyaka na hôtel de ville bozwaka mwa pata na bino ya moke
nde esalaki totika shege ya gare centrale to ya boulevard oyo azoyokanga to oyo akolanda nga oyo to atika mabe nde biso toali mwa ndako ya kofutela te ya manzanza bana mwasi oza na temps su te ke nazwa o telefone to nazwa eloko ya mutu naotake chaque samedi bafutanga azakofuta combien banda kofuta biso opermettre nga naloba loba za problème bon tobandaki mosala na valeur ya 3000 francs congolais na 2006 par semaine tozozwa lokola 18000 francs congolais na to ya dollar ya kala ya 20 dollars donc à chaque cantonat ndozwa 20 dollars ça par 4 ça dit 80 dollars par mois oui nde moi tobandaki kovivre na 2006 sile 2019 nga fortuna nayebi nzela prison te nayebi nzela parquet te na grâce ya papa Kimbembe Mazunga na Kabila Joseph président ex-président Joseph Kabila oyo ayaka kotala biso awa na gare centrale Grand Lac témoin bapapa Tabulei akufa mpe ya son âme témoin bazalaka Kimbembe Mazunga ayaka nde bapesaka biso mosala eza kocontinue ti sikoyo mosala na miniti oyo nde tozoloba eza kocontinue lisusu te depuis papa André Kimbuta alongwaki mosala nde alongwaki bon ndenge basalaki remise et reprise na papa Chassini depuis élection ya oyo esalami mokonzi ya mboka papa Chilombo azwaki pouvoir na ye ti jusqu'à lelo nanu tofutami te mpe mosala tozozala tout le temps na victoire biso osala na tronçon ya victoire chaque jour nzambe asala nde na boye nauti victoire matériel eza te teni eza te barrière oyo totiaka mpona mituka yebaka travaux publics d'assainissement de ville de Kinshasa eza te tosombi bakombo to na mbongo na biso depuis 2010 jusqu'à lelo tosombaka kombo na salaire ya 18000 francs congolais à 20 dollars mais na parvenir akomisa 1000 francs ya kombo 500 ya dépôt na victoire esika tobombaka matériel mais matériel esila depuis avant élection jusqu'à lelo sikoyo décision oyo gouverneur Gentini Ngobila azwaki apekisi na bato bakabela lisusu bashege te yo lelo bilenge mosusu bazali c'est vrai oza na expérience ya 23 ans na balabala koyoka gouverneur koloba bongo na matoi na bino ekoyaki ndenge nini likambo yango décision yango gouverneur boyambi yango ndenge nini mbote ebele no na papa mokonzi atake premier citoyen de la ville papa Jansini biso tozaka bana oyo bomonaka kaka na nzela toza na baka ebele mwana kimanda kuna sentiment teke epa na biso na melaka ntina miliki bafutela nga l'école basombela nga ketch pantalon body natika baparent na ya non eza na bana bakangami bandoki na baeglise souffrance papa longwe musala mwana babengi ye ndoki bapara babaye mwana moni sentiment su ya baaffection ya bapara na ndako na ye lifanto eza te akimi ndako toza na bana oyo baperdre baparent famille ezwi nyonso bakaka na tu toza na bango toyambaka yo uti apete na uti ndako na biso papa navanda na ipe navanda na lemba oya kosani papa na lembi na ndako nini papa abiso akufa mama akufa babengani nga na ndako toza na te kotuna tata kulutu te mama leki te to ndeko ya mama to ya nini sabitue na ye nde toza nde mpe tovivaka soki diamba akomela eza shwa na ye soki o masanga na bar eza shwa na ye mais eloko etali kokaba nga naza shege oyo naumeli na vie oyo malgré lelo naza na badisposition na nga mpe bana ndako na mosala oyo papa Kabila apesaka bangi apesaka biso na excellence Kimbembe Mazunga basalitation na bango esika boali borekonnaîtraka biso bashege ya boulevard na mosala ya kokomba nde omoni bana Gentini kokaba eza volonté ya motu nga mpe bafutaka nga salaire ya 20 dollars pauvre 18000 wana nakuta mpe na motu na nzela fortuna akabelanga 1000 francs naokende kitambo ka na 18000 wana nalongoli 1000 francs ya kombo nalongoli 500 ya dépôt na victoire esika tobombaka matériel nakabeli mpe su motu mosu ndeko mosu 1000 francs eske akokaba
eza nayebi te soki eza comme poubelle ya Congo to eza pauvreté ya Congo to eza souffrance ya peuple congolais kokaba eza volonté ya ngai moko esali na kabelo mais c'est journaliste ndenge tuna nga boye tosilisi kosola na bimisa ata 5000 francs na kabeli yo to yo bimisi 1000 francs 2000 francs 10 000 okabeli nga c'est ton cœur motema nonde ndimi opesa nga esepeli nango bongo donc kokabela chege eza mabe te na ville kokabela chege eza nango mabe te nayebi te décision ya bakonzi soki baondima moi bachege mosusu omona na sosimati bazosenga tokombaka na bango omoeleto bandozwa salaire même mama Thérèse Olenga oyo azalaki lokola ministre ayebi na nzela tozalaki te. Merci Ndeko Fortuna. Tozandozwa salaire na biso. Merci Ndeko Fortuna. Je crois que la décision il y a gouverneur de la ville, il ne faut pas les arranger et manana yemoko. Il faut les gars par assemblée provinciale à taliper les kambango à juger quintessence yango avant que moka nango ça la rendu public parce que on a biso ezande na assemblée provinciale. Merci. AJRC Nyongo, lelo ville fois devoir biso $222. Ya Nyongo na biso eza noté mikande zali to sala déjà ba saisi partout. Merci. Merci Ndeko Fortuna. Ba rappeler pe que Nyongo na bango ya Salongo. Maman Olenga Thérèse est un témoin. Ex-ministre Matondo ya finance aza témoin. Papa Matondo maman Olenga oyebi biso bana ya AJRC. Il y a Patrick Mangala ONG ya bachege ya fan de la Rio na boulevard. Merci. Si le lot tozo futa maté bandaku ba garantie komi ko sila depuis mokonza moko azwa pouvoir tozo nga suna balabala. Merci Ndeko Fortuna. Caméra tala bano bango ba yeku ko. Merci Ndeko Fortuna. Ndena lobaki ba décision ya gouverneur et ça to vandi na ndaku parce que moi les camobo décider soit bokano il faut les gars par assemblée provinciale ba tali pe les kambango et ko za mala ba député provincial même quand on interpeller gouverneur na mokano oyo poko kaba ezaka posa ya mutu ndeko kombonani kombona Chico Fira to molonga no chapeau Chico Fira osana mbula boni on a déjà 23 ans. On a 23 ans. Ça fait combien d'années on a balabala? Ça fait d'abord 22 ans de quelques années. 13 ans déjà. Ça fait 13 ans. Donc, on a Patrick Mozaki a 10 ans. Décision où il y a Gentini Ngobila. Il y a que boyer là-bas, tu vas kabela, ba shake. Il y a comme boyer là, quand tu vas na poche kabela moto. Yo moni ngonde. Na moni on m'a bé parce que tous ça ba shake ba logo te biso to bando sa musala l'état. Parce qu'à partir de Moussala, babanda suko senga te na balabala. Banda facilité biso. Eh ben si soto paiement changement de fréquence à gouverneur oya kota sika. Na mbese bino bo paiement. Bato provincial. Ba bibo za calme, bo bando futa mambo na no chaque samedi bo za changement de fréquence à gouverneur à sika ya. Banda ba zelisa biso. Tina lelo to futa maraté. Baboyi peto ko sa musala toye bate ba raisonner ni na place wana musala yango ndenge Ndeko Fortuna lobi baza futa bino 18000 francs bozaki na bilemo moto la kisaka ndeko asalaka awa ministère du plan et de la reconstruction, coordination urbaine de la salubrité, carte de service numéro 84/2008 Mbia Lita Chico. Voilà. Tout travaux. Sikoyo tosonga mokano ya gouverneur wana. Yoyo kiango. Omona mondene. Bon biso na normalement alobi na façon oya moneli. Mais fa luka atuna banango ezanini. Elo nini ezolekela bino. Parce que mingi bomona ba sosima na ba boulevard ba senga ba mbongo. Po babanda ko komba ba sa musa l'état ba futama. E ba futa ba soute ba sa su musate. Bakoti boulevard bakomo senga bisenga senga misupe bazoyiba. Merci Ndeko Chico. Je crois que Hermogo, monsieur le gouverneur, on a une idée à Kinbo Peto. Okoki ko salela bandeko déjà ba structure na bango bazalaki et on permettre na yo que assainissement ça va beaucoup plus rapide. Pour ça le là 17 millions peut ça qui na ba bourgmestre. Utilisation na ngo ba bourgmestre ba ça utilisation moko spectaculaire à komboli ba bala munene. Est-ce qu'avenir Nyangara va komba on va komina bango te so continuer ba baza bilenge koleka bandeko to la kisi
bana kutu o bilenge to bana ya yo kombono na Gracia oui na balabala depuis mbula ne 2000 combien pas qu'on a 2019 oui na mbula ne Il y en a 2006. 2006. 2006, ça fait combien? Ça fait 13 ans. Vous avez âge 12 ans. Vous avez âge 12 ans. Donc ça a 12 ans. Et ça a 12 ans, il faut que 2007. Décision au gouverneur a joué à Batouba Kabela, Rabino Sumbongo, tu es venu au monde. Grâce au monde. Batouba Kabela a sauté. Batouba Sunga Biso. So, oui, ça va gouverneur. Tu pas cause à Sungi Biso, le peut être mis Batou. Papa gouverneur a payé Kabela, il ça va on website. So nyoba akabela biso te atongela biso ka essence to comme fanda to tanga to bi peut être comme pe Batou. Yo banda ko tanga. Suka la classe là. Soit 5e. 5e, ça. Merci. Yaka. Yo kombonani? Gloire aux ambula bon. Moi nana 14 ans. 14 ans. On a balabala depuis quand? Na 2014. En 2014. Donc ça les 5 ans déjà na balabala. Décision au gouverneur a suivi. Pas Kabela Rabino le sous-souté. Aboyi bat ba côté le bon na poche ba pesa bino mbongo bino mo mona ondel. Biso peto monya mabete mais atongela biso ta centre po atotanga. Lobi le peto comme abatu pe to sunga pe ba o bazaki bazalo biso. Yo na classe tango bana otanga so na classe 5e. 5e za otanga. Na notanga pa biso na Luka. Na Luka za na commune. Na pa Masina Pascal. Papa na mama bazali. Te. Akufa. Kama mama ndaza papa da sala da foyer na he. Papa sala foyer azali masala foyer na he. Azape ateli a voyager. Merci Dekora. Yaya. Masa komonani? Isaac. Ozambula bon. Nana 14 ans. 14 ans. Oui na balabala depuis mbula. Nana 2013. 2013. Donc ça fait 6 ans depuis ya. Tant que vous avez un ndako banda otanga. Na banda ta. Vous avez la classe 4e. Vous pendaki na commune. Abandi na Ramponga ba. Tant makaniso gouverneur azuya bakabela rasusu ba shekete. Apekisi na bata lingu to komona te. Ayo quand même pas yo mona ondele. Amona peka bien po batonga biso ka centre to bando bacha ba fazanyo na centre. To tanga le toza musala po to tika vio ya biente batonga biso centre to ba novana. Merci, je crois que pratiquement la souka balobi boye gouverneur mokado na yo koboyi la bango kokabela bango baboyi na bango toza mokonzi mais en contrepartie proposer bango nini po balobi bawi ko sala utile na société bawi ko sala musala moko boye o proposer bango neti baoyo baza bana mike basoki na ba 2e 3e 4e primaire boye mikolo pe basala ki déjà ko sala musala moko na kata ville sous kimbuta sous batu balaya ba kimbuta baza ko sala musala moko parce lokwa célébrité Kinshasa bopeto ori ko utiliser bango okaboli bango po baza répertorier baza kutu na ba carte ori ko répertorier bango kaboli bango na ba 24 communes basala ka de 8h à 16h basala ka de 8h à 16h et pour moi c'est Kinshasa ezala malamu baoyo batikala na ba dossier baza ko senga na yo na équipe no ekoti oyo sengi na bango bazela makambo esileka makambo ezela so ya te po makambo eseleki bon relancer ba projet oyo et ko permettre à ce que basala mosala ndenge singeli na décision wana kaka kanisa Kinshasa za munene okotongela bango na mitendi okotongela bango côté aéroport bapesi bango formation lobi bazongi baza utile parce que il y a pas de balobaka nini non il y a pas de sorte gens hein il y a pas de son métier que de sorte gens c'est-à-dire bato bakosala musala nyonso baza prêt à kosala yango mais bo pousser ne makanisi musika bo venir bango en aide décision wana bo mekano ko revenir nango de koyaka et l'or mon peu c'est important bano ba relever problème ba conflit familiaux so moi no azana facilité ko kende classe ya ofele afuti elo côté bandeko na baza ba ko buna basombele moi kaye moi big akenda kaka zonga esika na revendre kipena nuté ata ko zongira ne cop mais quelle classe 7h 12h azongine asali cop na e ba ko lukende ngi na ko leko za malamu gratuité enseignement to rappeler bino que ça cadeau bozo pesa biso de comment na constitution on le 18 février to kenda ko voter et ça cadeau bo pesa biso te le bon comprendre on de gratuité enseignement yo za na bana 4 et ko permettre na yo
bana batanga eza kutu lokola avantage epa na nga mpo bana 4 mpe depuis papa Félix Tshilombo azwaki pouvoir ti lelo nzambe likolo nanu papa Jansini Ngobila futi biso te bacheke oyo ya assainissement ya ville de Kinshasa oyo bakomba na victoire tozwa salaire te biso oyo bagarantia bandako ekoma osile bongo rentrée scolaire mwana nga liboso wana 8 ans mibale 6 ans ya misato wana 4 ans ya 4e ana inane wana kuta otanga te bo misato wana banana sac inscription kaye uniforme ketch na obanda wapi na osuka wapi na vika ya oshokaka na baconcert epa bamusicien epa ka bango mo mpe bapolitiki toshokaka bapapa miso ya te bozwa ata mwa $50 bokabola esalaka biso à part ça toza mpe bato ya baparti ya makasi ya mboka oyo nakotanga komba parti lelo te papa sango mokolo ya li akozwa biso tokosolola tokoloba de 2006 jusqu'à lelo tomi se sacrifie nga Fortuna tomi se sacrifie na Kisasa na makambo etali mpo na parti me natangi kombo te nabombi na ngai nandimi mpe na motema na bomba mabe me nabombi mpo na lelo nakoloba me gratuitement ya classe eza bien mpo ekosunga tala mwana merci na soki na 4e lelo soki esika kolala ta mitendi mwa bisi moko ate ya transco ya kokongola bango eke na bango na lekole ezongi na bango isife aliaka afufu atali TV avanda akoya souvilité. Merci Fortuna tokomi pratiquement na suka. Je crois que bon comprendre posa ya bandeko ba autorité ya ville bo mera okanisa ngo bo pousser makanisi musika bo so akata na kozwa décision. Papa mabe ezaka papa azwaka mokano sans pour autant ko exécuter yango. Le peuple d'abord bango yoti.